Bonjour la famille, bonjour Badeko, bonjour les champions. J'espère que vous allez bien. C'est la vôtre, la championne, notre Madi. Diki n'a donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, n'a pas abonné tout. Il y a des qui n'a suivi partout Bozali. Il y a Facebook, TikTok, YouTube. Oh, kamataba bisous. Franchement, Bolanda. Liwa ya Alexandra, bo yoka mama oyope. Oya kufela mwane na mboko ya poto na kombo ya Ana boyoka ndenge ba policier ba binisa ye yango na ngina mituna eske ba chubaka ba corps ba tonga o esalaka ke corps ekoma na état ya décomposition ou bien te lolenge nini. Pourquoi? Parce que ezaka le même phrase wana balobaka oh corps ya mwana corps ya ndeko nao eza na état ya malamu te toko déconseiller otala yango te bolanda boyoka apesi conseil na communauté qui donc toyeba na kofiye te topesa confiance à 100% na autopsie te parce que Canada kolinga ko faire tomber masque likolo ya nani liboso ya mokili mobimba te bakoyi koya na makambo moko ebele ba retrouva pe mwana na ye ya mobali na mboko ya France na mai mutakufi na mai me ba pumoni ezalaki na mai te. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Donc bandeko na ngai makambo eza ebele topesa confiance à 100% na mindele me mindele pe bayebi ke biso to salaka nini tokokana biso kolandela ba makambo te bayebi ke biso tokokana biso ba makambo moko soki ya lolenge nini te ki tokende na bango ti te yango nga na lobaki détective privé ekozala malamu pona dossier ya mwana oyo ekozala bien parce que soki te ekozala kaka pasi mawa minyoko kolela donc ina etchetera yango na baki na biki te bandeko boya to meka kosola mukie. Comme ça, tu vas comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Na histoire ya ndeko akufisaki mwana na mboka ya poto, to landa, to tirer les sons à lobby boye. Yé azana procédure ya ko kende ko déterrer mwana na ye. Il faut ba kundola mwana na ye pourquoi? Parce que nini oyo salema protocole salema makambo salema ezala clarté. Donc ti lelo azwa vidéo mokote et pourtant mboka wana esika mwana na kufaki eza mboka esika ba caméra ezala ka partout. Siko ba policier ba bombaka nini o balingaka te kolakisa ba caméra ya ba crime balingaka te. Pourquoi? Parce que on ne sait pas. To landa ndeko mwasi to yoka témoignage ya liwa ya mwana na ye ndenge sala ke ekoma esika ekoma wana to landa. Ezalaki azo déclaré je vais sortir d'ici, donnez-moi ma sœur, je vais partir avec elle. Batu baboya ibsina obima te bo pesa ngande konanga basito kenai soki abima kina Gisèle wane komi trop tard parce que abima kina Gisèle je crois mon fils il allait être là toujours. Donc au kenene kufane ezaki déterminé na kenale kinanga mwasi na dimana kende. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous expliquer na kota na détail parce que là na lundi bande konanga bo tapoter s'il vous plaît. Là na lundi version moko balobi na ndenge ya leta ya kuna ndeko na mwasi yoka parti au bien na expliquer au G ya gouvernement ba mboko yo ya biso poso moindo ndenge nini bakunda makambo na biso na yoki place moko ba FC nzoto na eza déjà décomposé. C'est ça qui est arrivé à moi pour te dire ma sœur bino bato bota la biso boye bango lelo bon moi makambo na biso nyoso mais makambo ya territoire ya disparition ya nzoto ya mutu boye ba déjà un culpabilité soki mutu wana bungi na mboka o eza ya yete aza déjà na singa na kingo. Il y a des droits eza na droit ya sol disparition peu importe ata assassiné ata babomie droit ya sol na bango place babomeleli pays étranger ça va les coûter. Alors dans un système moko ya koya ko distraire en parce que ba yebi ke biso tozala fort na démarche parce que ba yebi ke biso to abandonner ka histoire mbang ce qui est arrivé à moi. Nzoto mwana bimi tapoter s'il vous plaît mes amours. Nzoto mwana balokota le 17. La fête c'était ezaki le 16 juillet. Le 17 moi ce moment le kana scène na 19e arrondissement à Moni nzoto ya mwana quand la histoire ezo flatter likolo a mai abengi la police ngande kona bino na telemi devant bino ti lelo dossier à moi na yango na se permettant na lobe bato ba bimara ba pesa version ya kufa moi na
baedanga parce que l'état ya mboko po métropole moto elandela makambo wana na bana yo landela makambo l'état ya awa eke na zigzag tina ndenge avocat na tina makambo la métropole et pour votre information na projet ya ko déterrer corps à Basile il faut ba bandela autopsie parce que autopsie ça les mezaki ya l'état ya awa donc autopsie ya autorisation ya avocat na métropole il faut pas ça sous corps en autopsie ça veut dire que mundele ya mboko alokota corps moi na le 17 entre vous et moi, corps oyo ke muto alimu le 16 na 0h 23h0h accueilli lobby le lendemain ba le koti corps na mai le 17 na 23h. Vous croyez vraiment que corps on les a décomposé? C'est ça qui est arrivé. Bazu corps en moi na ba ke no fan ça on a que dérapé. Il y a des gens au qui dérapé. Na ke dérapé nga na komi a le 19 na banjo tamba la police bengala ça veut dire qu'ils savaient boye ba ke nyoso ezala tambwa soki abungi na mboka oyo batiaka alerte que bazana recherche en bois na commune tel ça fait tu ba ke neki na la police déjà ou balobi baluki na morgue ba moniete na urgence ba moniete na garde à vue ba moniete pour il y a 3 places au soki muta disparaître il faut balou. Na komo kende mbila bengana nga yo bengana. Il y a des témoins. Mbila bengana nga moi on aza adulte. Moi on aza jeune garçon. Il vient d'arriver. Mbila comment na po alobela nga ton fils il vient d'arriver peut-être vie à Europe. Non, vie à Europe parce qu'il a déjà vécu à Londres pendant 3 ans. Donc aza na complexe à Europe té. Mon fils il paye jamais afin de place mon non aza quelque part et pas copine na yebi ba copine na ye. Copine nga na solana et na téléphone. Donc, na téléphone, ya moi na trace ezate. Mbila banjo bini sanga. Bota la niveau. Merci beaucoup mon amour. Merci. Mbila banjo bini sanga na mboko kende zonga tapoter s'il vous plaît mes amours. Kende zonga. Mais il savait déjà que bazali na corps à moi là. Les 16, les 17 bazoi qui corps à moi là. Et les 17 bazoi qui corps à moi là parce que on a crié. Les 17 bazoi corps à moi ngezaki wapi po ekoma corps à moi na bazui donc maya ngo place akotaki na kati ya mercure ekene ko fondre po ekoma décomposer c'est comme ça tina ndenge nazo baluka na kende koto na zonga bon mundela le mbisi nga nzoto na komi na pona fanda babeli nga na fanda na ozela moi na ngoya les 9 toza juin juillet, juillet, le 9 août, merci mon amour. Le 9 août, Mbila a sonné la porte. Moutema ki maman, tant on a fumé la porte. Avec ma boyo le belanga place, vous retrouvez quoi moi nanga. Mbila mon nanga liboma. Comment ça? Na oui. Moi nanga za isuna mukilote. Balo belinga corps à moi nanga na cœur dérapé. Je vous jure, bande de na tikalo le la moi na ti. Na zui conscience a obana le la moi na tanga continue à faire ma belle. Je voyais ça comme c'était des ezaki histoire, ezaki film. Na ke ne pas pesa autorisation na ki était la corps à moi na ba le corps est décomposé. Na reconnaître moi na tena si na za moboti. Ata ba kati e muke teni no simba manzaka ono yeba oyo Basile. C'est comme ça je suis allée. La police est plus autorisation de Kekuma. Babimisa corps à moi nanga. Ma sœur, corps à moi la yo. Na Canada, toi na Mali na minute tu bandaki déjà. Ça veut dire que ceux qui ont na katia mai wana eza na température normale et ils ont décomposé. Jamais. Ils veulent jouer ce qu'ils ont joué à moi. Ouvre bien les yeux, ne laisse pas. Et qu'il est bon. C'est comme ça. Parce à l'autopsie, comment fait-il moutakufi na mai? Moutakufi na mai. Estomac n'est pas na maïté. Liboumuni n'est pas na maïté. Tu l'es là. Na zone moi na ngazala qui na fait titi place ba keno ko d'accord na ça veut dire que na kwanyo so ya France tout le monde le sait. Il y a des caméras. Oui, même pas Alexandre Nabiso Azala qui y a des caméras. Ils vont jamais t'avouer ça.
Parce que le gouvernement connaît. Oui. Si les lots n'a image, avocat n'a télémé la image. Ça doit sortir parce que les acquis zone à Saint-Denis. Bon, moni balabala oyo côté restaurant de Kolabiso moi si tu tues l'ambo izalaka. C'était là où mon fils abimi. Balabala waneza balaba ya chaud et puis ils ont la caméra partout. Comment fait-il que l'image est le bon en arrêté? Il y a quelque chose. Bango bakanisa ki liboso na ba émotion na ba ko craquer na ba lo bango même na famille na ba lobaki moi na kei déjà yaya okomi bo manzoto tika fanda na yo. C'est ça que les blancs baeli qui tous en moral moko trop facile, on peut laisser, on peut abandonner facilement. Mon comment na ngako kisa inani ba avocat bazalaki ah na ina la moki na cité ngai faut la de la makamoti na suka. C'est comme ça que j'ai commencé là. Nazui avocat privé et bandi suko vrai enquête. Enquête au moment on a vraiment dans la film, c'est ça que je suis en train de vivre. Jusqu'aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, naza na ba courir. Si le lot, nana ba courir on va dans un tribunal. Ça veut dire que je ne me suis pas fatiguée. Bazali n'a pas sa fiche de paie, n'a que le fiche de paie. Je suis déterminée avec l'aide des métropoles. Na oye ba kufa moi là. Muta kufi ali moi qui les 20, ali moi qui les 16. Bazu corps les 17. Nous autres comme à décomposer. Effectivement tant on a mona na reconnaîtra moi na a na mande funaye. Ana obi maman mande fu mo ba jeune garçon amuke awa. Déplace na reconnaîtra o. Tant on a moni corps, oui ça c'est moi. Parce que il est photocopie kolongole l'autre côté et le kwazangi kaka tainanga mo bimba nanga ya mobali siko. J'ai reconnu que c'était mon fils. Je suis allé avec mon grand frère. Il y a les petits 100 ans. Toko sombela moi na bilamba. Na sombele ba veste, na sombele biloko na la tisaye ala tangwata ke na opo alinga bilamba. Jour bo tia moi na kata cercle, na binga ifona zama. Faut la tia moi na bilamba. Tant ba ke ko tia corps, po biso to zwango to ke ndokunda. Na be bango penza ata bakangi cercle na na panza cercle na mo le lunga moi na. J'étais bien déterminée. Nazaki na Twitter moko na tia na kata poche na. Je vais voir mon fils. Nae to koti na kata salle. Na kuti au moment là, il y a des sachets. Et ça, sachet moko bateau bayebi ou bakufela bateau déjà en moko bayebi. Sachet wana balinga na ngo bibembe wana sachet wana eza makasi moko okoza na idete. Bazwa mo wana nga batia na kata sachet. Bilambo wana somba li batia ngo likola cercle, batia ngo na mutu na ye. Na mona corps ya mo wana ngati. Je pétais les plats. Na be bango botika na sura na mo wana nga bembe mo wana. Na bimisa batutu na kati ya salle. Na tikala nga Basile na Gisèle. Nabi on était venu ici na poto atozaka nga na zaka na bino misatu. Siko yondeni no ok no mon elongi noti. Je parlais toute seule. J'avais ça froid dans moi na bimisa mbeli. Mama na banda ko kata sa showana. Ata cadavre vraiment na simba ngo. Na simba ta corps wana kaka ndenge eza décomposé. Nzamba likolo mona. Na sala 20 minutes ti ba komo toke bato ba accompagner ba yebi na sala 20 minutes ti ba komo toke bazo forcer ba kota na makasi na kangi porte na komo na corps à moi na banda ko kata tu te rends que na kata ya nani ya cercle na kata et kata na ti c'était dur ba kangi yango dernière minute na simbata ya kopola na simba ngo na nzoto nanga na simba tango na mona te longi yango ya kopola wana po nga mutu na bota ki nga mutu na fanda ki ne 9 mois mais mundela pechanga ti na dernière minute na simba nzoto mwana. C'est ça. Décomposer au balo ba décomposer ma sœur ambassade bo baza na Canada bo za la déterminer maman ta mususu nga na émotion ya ça le savoir. Naye ko se rendre compte lelo muto ko pe autorisation ba kunda kwa wana ezayo.
Ça veut dire que nga soki na tele mais la rapport na tina suka et nga ke bouger pété. Tu vas fongoler la nga na mona cadavre na mona ndenge za décomposé. Mais ba boya ki tina suka. Corps moi na. Voilà bandeko, j'espère boyoki. C'était juste pour vous dire boyoka. L'aime sous yo salaka confiance aveuglément parce que baza mindeli mais yeba yango tout bakoki kosala nyonso sauf rien na bamboka na biso basala yango salité mais na bamboko basala yango propre ba video ya mwana ba caméra ya surveillance monana te nde mwana kenda komibwaka ti lelo elle est obligée ya kozwa avocat pour balandela makambo pourquoi comprendre que non yani ça ne va pas donc bandeko nanga qui vivra verra. Je vous aime beaucoup. Bye bye.